Salut, comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien. Merci d'avoir abonné. Vous s'abonner sur massivement à Victoria TV. En tout cas, il y a pas mal de choses. Alors, on a mon Victoria hier, on m'a vu na bino, na yeli susu liboso na bino. Alors, les lois bandeko et ça n'inga pas si ma casse na likambo na yoki na linito partager on a bino parce que mon tour a pesi na lisolo to pe likambo alobi na partager on a bino. En tout cas, eza makambo na Congo pour na makama pangu o ezobo mabato ezo silisa bato na yebite. Les connexions maman eza malade makasi azobela à cause ya lupango. Alobi ezaki koko na bango abotaki bana mibale, mwasi na mobali. Mwasi na mobali donc mwasi aza mama ya ndeko oyo apesinga lisolo. Voilà. Koko na tango akufi asombaki lupango moko na kompwengaba. Et comme na matanga tomba lele sili tomba kabula biloko, babimisi ba biloko batala. Tomba bimisi biloko boyo. Et comme on a tour à l'opango, ici beaucoup à l'opango, na katia beaucoup à l'opango batabe, koko wana akoma bana ne bakomba bana na beaucoup à l'opango te. L'opango akoma kombo ya ba neve, donc ya bana ndeko na ye. Bana oyemo ka boti atia ba mote na beaucoup à l'opango wana. Alors et ça qui trouble, et ça qui passe, bana siko ya koko na ba tomboki, babi non il faut pas sur l'opango na bon parce que papa na ba monde akufi jamais ba ko zanga na kati kombo na mo ko zanga na kati ya beaucoup wana. Comment y'a quelque chose comme ba neve oui papa ba c'est erreur ba sali tout ba boto li buko lopango poser ya bango bazana résoudre ça lopango na bango mais papa tiki kombo na ba monter et au sala tant ba zo buko na ba fanda nango moko na bango bano ba boto li bana papa wana kufaki ba yeka mibale mwasi na mobali siko o mobali bakangi to bakangi na prison makala oya mwasi siko zaki na buko lopango mbongo siko akoluka ba avocat po ba bimisa ndeko ni zakite akeko kusulisa ba neve wana parce que kombo ba neve ndeze na kati abino ifoto te ka lopango oyo parti poto bimisa ndeko nanga parce que nga naza na mbongo te ba bimisa ndeko nanga na prison ba neve ba boyi ba bino no lopango kote ka mote yesu ko pe tellement kandele ki abindeko nanga ko fa na prison nga na mbongo te eza pe lopango papa na ngeza ebino te alinga mo ebine na osala sali kaka na Congo kuna nyoso eza na ngo possible ko sala ateki parti ndambo ya lopango akebisa ndeko na prison tango ba neve ba yoki yango ba tomboki ba siliki et sili na ngo pe ndeko na bima na prison bafanda na bango pe bien na buko lopango siko ndeko a mwasi o akenda atekaki lopango po bimisa ndeko azaki na bana na epe basi bakolaki ali mo ni moko liboso grande fille penda yaya penda donc akomaki déjà mama abalaki pa bota bana bakolaki mwana ni wana akufa ka bu natation pour baleli pe wana bayebaki pete ke ekoza makambo lopango bakunzie allez mama wana azaka na buko lopango e osala ndeko ne musupa akufeli su mwana ndeko na mobali wana pe akufeli su mwana matanga na kati ya famille donc moye sikoyo akinezaki mama moye pa komeka kobela akomobela pema azokukate ba tension moye kinezaki te mobali ya mama wana akematanga tant que matanga komi kuna bavandeli makambo tango bavanda na ko solola so bakunzi mutu bavandi bazo solola makambo bimiona ya bien te bato bazo kufa ba maladi boyeboye allez mobali ya mama wana papa ya ndeko apesi biso lisolo atomba lobi penga pe naza problème moi sanga za maladi makasi na yebite ekoza na ndenge yazo ela ba pema to pesi ba kisi zo simba te na hôpital zo simba te ndenge nyoso tout donc traitement mama lembi traitement kisi zo simba so na zoto te na zo eba te eza pona nini ba moko papa na mona ka ba neve ona ba telemi ba bi biso ni to pinir ye ba bangi te ba ndeko makambo échanger na Congo oh nzambe bate ba biso to pinir ye pona teka ki lopango wana pe azwa buko lopango nise noko na biso mta somba ki yango pona biso comment yake ko zwa buko lopango pa teka yango to pinir ye papa na bangi bisiko na osa nini po bia azoni sa buko lopango papa kimba on ndako yesi mama tala makambo na matanga donc malade zo bela oyo eza bande kono ba solo bon pe mwana na biso akufa eza bango a cause lopango zongi sabuko lopango na lingi na perdre yote mama na pe na kobanga na bengi ndeko na mobali ba zongi sabuko lopango pe ba neve ba bia lokwa zongi si boswa ko bonga parce que to pini to pese ke punition ba ndeko buko lopango zongi mutu bika azobika te malade ko ko ya makasi malade ko makasi mutu azokonda pe madog moyete no hôpital bazo traiter le soute po ba kisi nyo surtout et si les os simbate na nzoto na ye malade ko mi grave mama azo donc azoko kali soute ya monde ko bina nga partager mona bande ko tamaka mama pangu ndenge zo boma batu ba neve ya mama na bango ba tema pe ba bango ne mutu osala mama na bongo ba pinir ye pona likambo lopango bande ko botala niveau mutema mabe
na tiki bino bolanda pe ndeko moko apesi lisolo moko pe awa ya mapango apesi matozonga awa to continuer lisolo na biso bolanda Potombasu to komo mema bandeko na biso na prison mitema mabe ya ba congolais na ser moko auti poto asali 32 ans na poto asombela bandeko na lopango ya munene depuis asomba lopango ana 15 ans lopango epesaka $2000 par mois ser ali ata 100 francs atikela bango bazwaka baliaka bavivraka ser azwi badifficulté alongwe na poto aye areklame quand même mbongo ata ya 2-3 mois esunga ye bandeko ne basangani bake kofuta baprocureur amanzengele bake surtout baprocureur ana oloba kozo bokangi nga na pe mutali boso te bosala mabe bovivre na bale bien malaki bakangi ser wana babwaki ye na prison mutu aye koreklame lopango ya ye mbongo balocataire atikela bango mbula na mbula aliaka te bandeko ne bandimi batia na prison ser alobi lokwa botianga na prison na oteka lopango bandeko ne babiso avant bima na prison il faut signer ke bakombo na biso pe kota na buku tala mitema mabe a partir ya lelo bino boza bandeko na Kinshasa boyeba bandeko botika kaka les sous oyo te bandeko na bino bakoma bandoki bandeko ya Kinshasa tokoma bandoki tolingi su bandeko na biso apoto te a partir lelo bokeba na ba famille muta sangisa bino eza papa pesa kufa so lingi to kabona to kabwana eza batu su bandimi makila papa bangwe beba ba memi bana papa bango na ba prison ba memi bana papa bango na ba liwa mwana mama na yo ndimo boma ili kola lopango mwana papa no lingo boma ili kola lopango a partir lelo soki famille ekabwana papa ngo pesa kufa mama pesa kufa so to kabwana j'espère bolandi boyoki ndenge ndeko na loba kaka toujours pa mapango ndenge ndeko apoto atindaki batongele ndako ale bandeko wana babaluki akende tuna likambo ndako bakangi na prison botala niveau ya motema mabe bolanda so extrait mususu ya ndeko mususu chauffeur abomi patron na ye pona likambo lopango na tiki bino bolanda bongo tozonga isusu lopango bunya botenga ya nani est-ce que ça malamu Monsieur Kuna, est-ce que vous savez madame? C'est madame qui. Si vous l'État ça n'a ni pour la vie. Vraiment, bandeko, ils ont passé na mawa. J'espère te tirer les sons. To bonde là. Ceux qui ont problème à l'opango na Congo, na Afrique, na ba famille, papa kufatika l'opango bandeko, batata mosi bakanga bazwa. O yo sombo pesa mbongo basombe l'opango na bandeko ba melo l'opango wana. Kokine ko bundana ba ona nzoto boyete parce que oyebite be esprit nini oyezo ko animer bango po oyebite bisika ni bakota to po oyebite ndenge oyo bakoma ebele bakoma misala mabe yo bakoma bo maninga na bapo na mapango yo bondela senga nzambe asa la justice parce que oza na réseau eza lopango na yo eza lopango papa tikela bino nzambe tango yozo bondela nzamba kotia bango mal à l'aise bakofanda lopango na te bamona buko lopango epela moto bakwa ko simba mote. Place ba bomba ba mo leso pela moto mo lopango ko moto ba ko bengo na téléphone yaka ko zonda ko na to zoka soko vanda te yo za ba magie OK za nzamba kitia bundeli yo et pour ceux qui ne pono wele la lopango na ba ta famille papa tika ko kine ngulu ngulu bote bonde la senga ba directive e panza ta mama na biso akene ngulu ngulu le lotala ni batake akene ki yemuko atune nzambe te ya monika lopango papa na nga ba neve bazaka ba devina ki nzoka ba neve ba kongo batu mususu. Ceux qui maman sera atteint au bon de ben nous sommes comme liés, à la protéger. Nous sommes des cas moins distraction, muké tala o comme lié. Tout le monde la distraction bandeko, tous à la concentrer, tout bon de la. Les camions ça vaut ça la bonne de la tout nanza. Au monde que ba boto la bino lopango, lo banzambe, zala nangai, lopango o ba boto la. Ça la justice na yo zonga na maboko na biso. Tia bango mal à l'aise place ba fanda ka bazanga kimia. Ba kwa kofanda lopango na te za lopango nanga. Eza lopango papa nanga tika. Eza lopango na biso. Ba tata mo si ba boto la, ba yaya ba boto la, ba leki nanga la pesa ba tonga ba lia mbongo. Nzambe ça la justice. Nzamba osala justice pe nzamba ko orienter yo à l'action nini oyo ko sala po lopango wana ezonga na maboko na yo mutu nini oza ko se confier ozu mutu na musala chauffeur avozo mutu na musala parce que chauffeur aza mutu azo faire part pe na vie na yo bonde na nzamba orienter tindo mutu malamu mutu akozwa lo kwa ndeko na ye mutu akolinga na motema na ye mobimba
mutu abanga nzambe omona ke akosala mabe te pazo banga nzambe soko zuka mutu ka nazoka chauffeur nazoka mutu musala nazoka mutu bakengela nga bana poka azai boy po aza boy po aza congolais po aza mutu boy oto po aza mundele nazoyena afuta nafuta kae oki ozwi elima ngando akosala mabe ndenge chauffeur oyo abomi mukolo abomi patron na ye eloko nyonso tosala na samwe totuna nzambe orienté nga lakisanga pusanga pembeni na bato malamu tindelanga mutu malamu naza na posa mutu moko ayedenga na musala o tindelanga bato babangaka yo bato babangaka yo te tia bango musika na nga tosala bapriere wana mutu nyonso abangaka yo te nzambe tie musika na nga bato babangaka opusanga pembeni na nga parce que mutu abanga nzambe asolo mabe te mais mutu abanga nzambe te asolo mabe na facilité moko eya wana bapesi mwa mbongo moko boye na facilité nyonso asali yo mabe tobondela bandeko tosala makambo na bonzoto te parce que mutu azokombata oyebi te aza ndenge nini asalaka nini tala makambo ekomeli bandeko na biso mpe tala makambo ekomeli mama na biso aza maladi tobunda na nzoto te bitumba na biso eza ya molimo eza ya nzoto te tobondela totika nyonso maboko ya nzambe obondeli oyisi nzambe orienté nga komisa maloba na nga moto ata ntango naokende kuna maloba na nga eza moto nyonso nakoba bayoka batosa kokenda ngulungulu boye te donc zalaka préparé spirituellement ezala ozobima ezala ozoki osala likambo zala préparé spirituellement nzambe akouvrir yo na moto na ye molimo santo aremplir yo ntango makambo ekomeli bandeko na biso nayebi te bandeko ya Congo soki likambo nini mpona makambo mapango ezoboma bato nazoyeba te nazokomprendre te eza moko ya fin ya temps ya basigne ya fin ya temps oyo nzambe alobaki mais tozala na kokeba tozala bavictime nango te tozala na bapriere mpo yesu asasinyela biso bolingo esi na mitema bato bolingo eza te sila ezala su te yango wana tozala toujours kobondela kokende kowela makambo na bato boyeboye te tika makambo nyonso maboko ya nzambe nzambe azala liboso oza na nsima abondela donc c'est ça nzambe apambola bino. En tout cas, nalingi bino mingi bo s'abonner sur massivement na Victoria TV nde tomonani mikolo ezoya kobosa na prière te toza dans la fin de l'année tozo poussa na muke bondela nzambe abatela ope libota na yo nde tomonani mikolo ezoya. Ciao ciao.